Ouais, tomber du ciel, tomber du ciel. Akwea, tomber du ciel. En tout cas, tomber du ciel, les élèves moko batufu batala mingi. Les émissions oyo, les olobelela toujours bien fait, toujours exploit ya we rason droit de la forêt. Alex Ntima kobosa na te Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé ba ana tona catastrophe. C'est de la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima en tout cas boze la nganga boyo quand tout sola même pas pour une heure de temps 30 minutes. Nabi qui makamutu boza na mon besoin na bosona bino calmement posé. Donc ça n'a pas de problème. Mais boze la Moro Tezoya maman na bon mona ko tout des fois te ba so na bien oui membran donc so on a kakolo monsieur des fois te. Voilà, merci beaucoup Tima qui bon na résident. Keba lisusu. Bon, na bakini maladie incurable to misana obengo bambasu. Donc comme pe na rappel mutu to ya sucre et go ke pe na bandengo wana. Bref, na belaki naza mutu. Na belaki. Pour ils permettre que na la sapatu. Nebo na palais pour ils ont na palais mais s'il fallait qu'on ça quelque part, je pouvais pas. Donc bafana BCBJ. Bino bolingara BCBJ. Bino bolingara papa chéri. Bomoni pasi o tozanango. O bino bozanango ya ko perdre moto munene tout ko perdre lokola sege minyo maniata. Donc artiste lokola Yaya Zulema za musicien muketi. Zulema mwana yala aza musicien muketi. Donc Erangoyo il est sérieusement gravement très malade. Moi j'ai fait cette vidéo parce que c'est mon collègue Oyo Tobima na Enzela moko. Bonsoir et salam alaikum bambote na bino tout balandi yavar bino le total arabiso pesa biso courage ya kosala musala kitoko. Voilà, nulle part ailleurs na kati yavar émission na biso ya mbutu émission na biso de tiaka ya to créer ba polémique pour na pesa bino ba sango mena ndenge ya genre moi genre moko. Voilà, ba scène nyonso tout bolelanga bolela Saint Figaro bolela var bolela tomber du ciel TV mon news avant to kende na katiko no bike kala mingi te tomber du ciel TV to comme na 49 000 abonnés 49 500 ou 600 quelque chose boé ils ont mata toujours tous on a besoin de comme 50 000 abonnés avant le 1er février pour to bon c'est bino mama na makabu mama na bord moko to linga to sala yango pour na concert ayant sur le 15 février mais faut partager encourager baninga au batala ka var au batala ka l'extima to comme on a 50 000 abonnés tout ça pendant na target na biso ti le 1er février. Voilà amboto na bino tout basena basentinyo surtout merci na yo Adolphe Alphonse Dalton na kata Melrose mbote na yo Cédric Bombela Irène Mambweni vrai chéri mbote no yangwana. Voilà azanga katata la toujours. Voilà Eddie Lesako bambote na yo na pesi mbote le bourgeois Mobutu ki waou wa mon frère Koyate. Voilà bambote na bino yangwana wana ba fan ya Saint Figaro na kati ya var. Voilà
sikoyo lelo tofandeli nini artiste azolela abi artiste akufaka te ba œuvre tikalaka mais Zulema zolela Zulema likolo ezokatana Zulema mama na mbaso efandeli ye Zulema zolela comme papa chéri bosunga ye bafana BCBG basunga ye ekolobanda ndenge nini kosuka wapi polémique mosusu ebimi balobi bafana ya Ntoni baencourage Golf Kizola azola bango hippodrome oyoyo mopao mokonzi arobeta enta bakofi fine bakofiyete bamona ko ndire moi bazolanda baba suivre les guides ya Bercy bakomi subalanda na hippodrome or something like that et comme on dirait moi simbatika voilà tokolobela on suka on ezalaki ba sommaire ba makambo minene tokolobela lelo yango wana. Tout avant de commencer basene tout ba sponsor officiel Maria Kombe de créer la femme na pesio mbote Yaya Kenzo le gouverneur mbote ne wana Mike Mosisi boni santé comme bien boni famille sozongeli déjà tout ça tourne sengwa ko yoka tongo ozonga ka toujours voilà mbote na yo abido dosha dodo maziza mbote na yo ngwana kamata mama na malinga na hebike mikolo moi santé pepele likambo na moto te voilà tout banana makambu ya BCBG bartiste bazokufa bartiste bazakolela to ebite likambo nini zo salama mais avant to kende na mozindo avant to loba ebele to tiana no moi extrême qui ya Zulema oya wenge muzika BCBG nana bwakeli mbasu to ebite nani abwakeli ye maladi to ebite aleli ye moko expliquer alobi na yete atagi na ekombo ya mutu te mi alobi kaka ke no malade ngo za clarté to ko sakate to relaxa binango vérité polele mais loko moko sala pasi tangu mwasi ya Zulema aleki na TV na ba émission lobby Zulema ko alekaki avant alekaki lobby loko sala nga pasi naza komituna Zulema salaka pa ya papa chéri Zulema zali musicien ya papa chéri il y a décennies 10 ans 12 ans 10 ans plus oyo Zulema za papa chéri sikoyo to ba koma message na ye comme pa ya papa chéri il faut ebima à travers les médias pour savoir comme papa chéri pour baza ko accuser bato que no oh c'est game taki mutema malamu c'est game ta comme ça makamoto pas jibe alors c'est game akufi moi c'est comme papa chéri zate oh mais c'est comme mutema pasi na meki mpe ko analyser loko wana c'est comme si na ba orchestre na biso ya ça ne va pas et donc la personne tuna mutuna awawa et donc la personne na za penza ko tuna mutuna est-ce que Zulema azangi numéro ya JB Mpiana numéro na personnel que non oza penza muto sala kuna na kati ya BCBG est-ce que okoko zanga numéro ya JB Mpiana tout solo non pembe et mususu pe c'est comme si to linga kaka toi attirer attention ya batu ya média toi attirer attention ba comment on appelle ça ba sponsor batamite ba malamu na batamite mabe to tongaka to tsa news moko boye po na pe to bimisa pe batumsu mabe est-ce que Zulema akoki kozanga numéro ya papa chéri na téléphone na ye est-ce que moi aussi ya Zulema akoki kozanga numéro ya papa chéri na téléphone na ye to kende pa to zonge pa poto boleki na média c'est grand kufi moi sango comme papa chéri te batum susu batikali wana baza mitema mabe to yebite suka ndenge nini patati patata parada mais comment ça tout sur le nom pembe nan avant de ne pas savoir papa chéri photo papa chéri yeba kité malade s'aggraver mais comme boye est-ce que Zulema solo la kina papa chéri pour ça la rakuna kebako kebali susu bon na bakini maladie incurable
tomisana ko benga ba mbasu yo kompe na rappel mutu to ya sucre et go ke pe na bandengo wana bref nabelaki naza mutu nabelaki pour ils ont permettre te ki na la sapatu ne boye na palais pour ils ont na kati palais mais s'il fallait qu'on ça lango quelque part je pouvais pas bitumbeza nango na makolote o mais vrai combat yango ya wana mongongo ozembanga na nzemba na nyaleki waka ya suzu abwaka mokonzi ya bisa encore betuta pona manaki yungulungo nsengeta luta ve kaka farine oyambana esprit ya bien mate ya stratégique à trangale lisumo binadama eza fota musique à Congo tokoboma na tokofinga na seguin toelaka nini c'est moi l'amour et non la guerre qui sont la paix tozuandakisa ya Sarkozy na François Hollande bawelaka bokonzi me babomaka France ete bandeko Congo yoyoko nzoto ya moto biteni meke jamais loboko eloba na lokolo longwa na nzoto na nga nana kotia yo calme Kibes Rio Totuka Luji Tonani Jidel et moto do bato analysaka nga penza na fane na tele émission na tele émission na moni le moza mo clarté na place wana yo wana lekeli penza na lobela na mo mokie est-ce que Zulema pour contacter JB directement il faut les canaux médias est-ce que Zulema pour oser les sungi à papa chéri il faut les canaux médias point d'interrogation yangoana tobi ke oui za maladie depuis que mon temps a segé wana to mona ki Zulema te ata na vidéo mo to moni Zulema pour nene to mona likolo penza likolo poli likolo na mbasu ya danger la minute oyo fo ya danger azana parler ti bazolela bazoluka ba soutien azoko bela oui azobela naza contre Zulema te bozonga mabete bozonga rigueur naza contre Zulema te azobela azoluka aide. Mais le quoi ça n'a pas passé ton bazolo keno donc on a besoin de message comme pas ya papa chéri tout ça la rappelle biso toi ba te ba salaka na biso yo est-ce que na bi OK hiérarchie ezalaka na bi manœuvre ni ezalaka na kati orchestre na te mais na pese exemple penza boye motuloko la ba catholique ba papi kakol ba ego santé so bazobela lelo yoyo faut baleka na média pour message comme pas yantsone et so bim orchestre niveau ya C et so bim orchestre na niveau ya C na zongi na BCBG est-ce que Zulema pas solo na papa chéri il faut aller kana média est-ce que Zulema po message na ye comme na makoma mboko ya JB Mpiana il faut batu to banoloba loba boy et on a condamné yangoana benga papa chéri allo boss leader amufude no yembela ke no kumisa kai wana soko yebise ke non tara penza likolo mystique et senga fona ke no pita na rappel muto sukali papa chéri yo kaza mutema mawa papa chéri za mutema malamu tant to bi na media pona ba leader na biso to zo bimisa bango batu mabe to zo pesa batu lukola batu wana ba vantrier ba ken piana to pesa bango ba couloir ba opportunité moko ba leka ba vendre ko ba n'importe quoi c'est comme si ba soutenir rabino te na mouvement na bino c'est comme si ba linga rabino te na mouvement na bino c'est comme si boye ba ko soutenir pe mouvement na bino bozalaka ata soki ndako bolala kezo tanga voisin ko yeba te oui mon ama zobela on va répéter yango likolo ça les maman na pasi ya danger likolo zo déranger malade babwa ke liwana to yebite uti na BCBG to yebite utaki wapi to yebite avec pas le susu ke yazaka mutu ya sukali pour ba pota na ndenge sali et sali faux c'est un Figaro et ça rabino toujours tozoloba kaka ba te bele ba sali ke siko pour na ngana mona ondre et pese bimisa papa chéri mutu mabe c'est comme si alingi ko aider Zulema te
Et ceux qui s'appellent Batou, il y a BCBG, Batou, Bana sentir, il y a mon koulou Batou Mabé. C'est comme si Bango Baboyko aidé Zulema. Bolumbu ya mokombo so. Bolumbu ya papa malédiction ya bana. De pamboli ya mama. Ayemba nzembo wana kitoko jiba seka. Est-ce que pour message na comme vraiment et bon. To robolo mingi c'est comme si de pesa bato forte ndenge nini. Voilà. Wala zaki makambo so de kanakati ya Wenge Muzika BCBG makambo ya Zulema obokeli Mbasu. Azolela na kombo ken papa Chira aidé. Mbote na bino basena basente no surtout courage na bino toujours ba total arabiso bo partager arabiso ba vidéo ba mission oyo et ça la ka moi elengi moko be voilà. Tokende wapi balobi mbutu jour J moins déjà le 19 donc comme les 15 jours donc 15 jours kuna donc 10 jours donc ba pour 25 jours etikali. Je m'excuse, 25 jours et tikali pour na concert à Yantone. Ma bien zo kende comment na émission te ko le katomone ke golf ki zo là le président on c'est pour monnaie abaki 90% ba billet ils a déjà vendu. 90% ça ils vendu ba côté tikali mo ba côté wana ba côté ya fausse aux juste liboso ya podium ya mwana zo tikala mo mokipo ba tu ba préférer ba fana ba grader ba mona Yantone boy. Pour abi que non sembe nous ko beta kuna ya danger. Batozobanga et simba ni ataka le kolobanini mais bon c'est ça babiller avant le 1er février pour président Golf Kizola na Wenge Muzika maison mère elle vanganta ma ye moko ba sepela po et ça la moi yeke moko bo et ça la moi elengi moko bo voilà voilà c'est là qui makambo ya côté babiller moi mouiller pour te repasser bino compte rendu jour 25 je crois lobby bota la VAR la fois passée de côté président Golf Kizola donc le président tout le comme nous approche côté makamba biwana tout ça PCG Katakata maître Ninja alors pourquoi pas Batou Moussou voilà c'est un Figaro toujours égal à lui-même voilà tout le makambuya hippodrome Kofi Olomide annonce que akobeta bongo na hippodrome de Paris le 19 février 2025 affiche yango ne bimakati mopandi to moni et suscité makambo ebele le col a suivi les guides à beta Bercy banosto ba comme Holanda ye ayeli sous le bic no soki batie date ya hippodrome balandi ye soki date ya hippodrome gobima c'est que balandi ye ah osiko ba stade on peut zapper à montoté. Est-ce qu'il peut ça confirmer que Kofi a commetté le 25 pardon le 19 juillet a commetté le 19 juillet ma billet c'est bandi côté kama combien de 1000 places dans la carte hippodrome wana to koyeba yango mais ce qui est vrai wana ba fan bazolo ba makambo hippodrome pour na Weranson mais ce n'est pas encore confirmé producteur mon côté abimi ka obia obetsa wera na hippodrome mutumo tati ba prier ba billet to nini to même ma solo hippodrome nano ebetemine yango te on a dit ba fan bazobima bazolo ba makambo ndenge na bango na ndenge ya libanda obika nezala toujours pour créer ba polémique pour créer makambo ya ndenge na ndenge voilà c'est Figaro toujours à faire makambo Zulema à faire makambo bia ya Ntone nulle part ailleurs ah waouh mambote na bino bato mesana ko na biso bato mesana ko biso toujours poids poto ke ne liboso toujours rappeler bino tolinga to célébrer 50 000 abonnés na kata Tombé du Ciel TV to sala yango na effort na yo ceux yo contribuer na ko partager vidéo bato ba s'abonner to comme 50 000 pour botala live ya Ntone le 15 février awa na kata Tombé du Ciel TV basango na biso yango wana voilà bino na biso to koteni na prochain épisode ya Saint Figaro bye bye yeah. Ah, ngapenza. Mais ba makambo wana ka bongo na le côté déjà. Yeah. Na Sabino. O makambo ba nande tsasalaka ba musicien ba salaka. Musicien bazaka boye abeta matolo libanda abesa comme mouvement mabe. Ozoma. Abesa comme mouvement mabe o bo kipaka yete o sega kufa o muta papa chéri tout batum batumité mabe. Batumité mabe nous pour rappeler salaire et mon père. Je comprends.
Je m'accorde papa chéri mbala moko avec papa chéri nga mointe moi 500 balles papa chéri boy raté papa chéri mté malam papa chéri $500 na le belote. OK. Nota match bongo to bana sa ba bitingo yemba. C'est bon. How many minutes is 16? Travail même qualité, une pièce soit Berlotti. Oui. Et ça 910 €. Ok. 910 €. Fallait normal. On a mon Oriana. 910 €. Mais ce que soit nati la boutique au son on a pris assez. Bon. Donc ko ba osa la biso ils ont côté. Donc toujours ça la même qualité mais to tiango prix assez. Vraiment. Donc est-ce que mutumo batunde est-ce que photo timbela parce que place qui bimsa 910 €, oui, awa, tu peux on a fond bon, mais même qualité. Même qualité. Voilà, nous avons même qualité, au lieu de nous bimsa 900 € quelque part, et puis mon travail, ils ont des zawana, ils ont soutien, tout c'est soutenir quoi. Les rois de la forêt, Mobali assis des gym en partage, tout ça awana. Lumière, la lumière de Turquie, bien baptisée par Mampata, le général de Depanzo. Et voilà la forêt Nazoya, et Nabaki, Banawenge, Kozonga Nangai Boyeretu, nous avons les rois de la forêt Mbalamo na Chicago, quoi, tout le monde a un tokoma. Il y a souvent des gens qui forment, oh, tant on l'a, tant on a les rois de la forêt, donc ça attire la boutique, parce qu'ils ont vraiment collection, oh, on a ces plans.